ngai te tala na ye na mikumba na ngai Yawe utika ngai te tala na ye na mikumba na ngai Yesu Yawe utika ngai te tala na ye na mikumba na ngai bolingo na yo ndekosiliso yanga pasi bonzambe na yo nekobongolo yanga bomoi Yesu talanga na ye Yawe obosana lobaka venez tous qui êtes fatigués avec vos fardeaux et je vous donnerai du repos boyanga mikomba na ye nazangi esika kokende yo nde lobasuka na bomoi na ngai bomoi na ngai ezotalela seo libota na ngai esemboli miso epai na yo loba liloba suka bomoi na ngai ezotalela seo libota na ngai esemboli miso epai na yo mpona makasi ya nzoto butu Put the mask. Moi simba. Mutaosala tombo ya papa na biso parce que lingaki ezala vraiment na goût na biso quoi lingaki ezala na goût na biso tosala eloko moko bien parce que omona esite eza mpena agence eza agence ya dudu ozo contacte ngai eza numéro ya telefone na ngai 089 50 60 145 lemba justement na première porte afiki en face wana eza na dudu agence dudu po bayeba pesa numéro ya telefone 089 50 60 145 komona ngai Joël mingi Joël Salambongo donc eza agence moko bien tokota na kati tomona mosala frère azosala parce que tolingai te asali batombe ebele déjà na agence na ye mais biso tolingai ya papa na biso moko tosala yango na ndenge na biso tokota totala mosala oyo frère dudu asalaka donc bana poto nyonso bana Europe nyonso tokende oza na besoin osala tombe awa na Congo lukakuma frère dudu aza bien epuis na prix ya bien agence dudu frère Joël luka frère Joël na libengai na numéro wana obi obengi biso na tolo na se tokopesa numéro na ye okobenga ye asalaka mpena mosala bien aosala batombe ne propre bien epuis na prix ya bien tokota totala mosali na osala utika ngai te tala na ye na mikumba na ngai Yawe utika ngai te tala na ye na mikumba na ngai Yesu Yawe utika ngai te tala na ye na mikumba na ngai bolingo na yo ndekosiliso yanga pasi bonzambe na yo nekobongolo yanga bomoi Yesu talanga na ye Yawe obosana lobaka venez tous qui êtes fatigués avec vos fardeaux et je vous donnerai du repos boyanga mikomba na ye nazangi esika kokende yo nde lobasuka na bomoi na ngai ezotalela seo libota na ngai
esemboli miso epai na yo loba eloba suka bomonanga ezotalela se yo libota na ngai esemboli miso epai na yo mpona makasi ya nzoto butu mobimba piere azwaki eloko te ntango koti likambo na ye tala bikamwa ye impossible ekomaki possible miso etondaki monyama yesu lobi nini yesu ozali wapi olembana eloko te soya pamboselango koto bisa mwana mobali monaki talita komi ya pamba mowe yazongi na bomoi ebongola zelo azalaki mokufi mongongo apamba yokaki alayokaki onyonso eza na se ya nguya ya maloba na yo onyonso eza na se ya nguya ya maloba na yo sembola loboko na bomo ya bana sembola loboko na bomo ya bai bazokoluka yo tanga na botama nayebi te bisengo ezalaka nini balobi na nga na ye epa na yo nyonso ezali kasi yawe esi nakoma ya yo ambiansa mokili natikaka minyokulemo yotikanga soki ezali singa ya libota ope mabe nasala kala okanisama lobolobaka nape korintese filise oyo aza kati na yo akomi ekelamu ya sika mabe nyonso ya kala lokolongolo kopesa makambo sika ebakisi lisusu na Romain 8:1. Il y a plus de condamnation pour ceux qui vivent en toi. Kasi pona makambo na ngai minango ekomisi yo motema makasi boyelakisanga ta na ndoto nga na ye ntango mosusu nayebi kosenga te yaya nazosala nyonso nasekilisa motema na yo nazokoka te. Très cher abonné à notre chaîne Bissom le 100% Jésus quand nous le cadeau on a TV à notre maman Jeanne donc ba bengi maman ana kala maman to na se to ana na ana kata kishasa to ba kia boya ya to ba boss musuba ba ba ya mbaya te ke bana bossa za kami kuna na suka mboka akosa kawe awa ezeka mbapia tombali donc maman na biso ana kala mbai papa kufa et lelo ba ko poser ba mbasa ba tia ba poser papia tombali donc ingénieur yo dans sa qui a tombé para poto ba posa bino de monsieur Joël Joël ne mutu ayi maka moni ba salaka bati musu ba somba ko somba esi ba che mais maman na oncle do ba ba bité ba salango ba kenango donc ah ba do salango voilà c'est tout ba salango maleme ezaki moderne ba ba sengaki mais Joël azala fois c'est pour sa bati ndenge moderne donc aza donc sala musu ba sala akebaka yango donc ba numéro na tolo na se bo mona ngo na sima caméra na moni sur le grand caméraman Francis Kandito ba biso musala obisha biso musala dans le 3 donc na botama melo musala bendina ye mo sa telo de rater quand même musala de donc musala ngo do sala ma Joël ye yo la ba ya na so utani ba so so gini so ke le ro plateau pièce que mala ba ni mona ngo mona tiang o sala no ni ko sali plateau mama mataka likolo boîte sali ki pot na kati ya sikoyo ba pièce mbalo ndebo ba rate umusoza ka soki ya ngana ko différence ya pièce mbalo ko sala ngona wa matière ni donc normalement il a matière libanga libanga ndio ngoni kinyo na ngoma voilà ko ina za ni kama matière ni ngoma na mama
entre marbre na olini ezala cher nyonso eza cher marbre na canut ezelo mobe ya cher ma troisième matière ezaka porcelaine na caro en cadeau c'est ça oyo ya cher kena makasi bamoni bana poto bato ya poto bayaka o baumelaki te batikalaka te mita poto ya solo ya kei ya ye mosu yeyo kolanda coupe o te kolanda coupe o te oyo bapayaka okosa na olo bati batakinga mutadistance ezanga joel bonga mpe kami te nake wasisi ya lebol donc muta poto ya solo yeyo ye akendaka ya wasima ndako akendaka zongaka asolaka na banke donc akendaka zongaka ye kolanda coupe o te ekoso te keba coupe oyo oyo eza bayamatila merci beaucoup donc toza awa on est là on est à la famille naosa pierre tombali ya notre bébé notre papa donc soto longa connaît Jacques Katamba donc mapinga pena tokomongisile mosala asalaki mosala na boti bana mpe baosepelisa ye yo bandoke na poto simi atia tata na mese kuso bandakala oyebi po azalaki pia tombali ya pasi donc merci beaucoup asivre bolanaka mosala ndenge ye moko le facile noble po bakosala na mosala olingo na yo ndekosiliso yanga pasi onzambe na yo ndekobongolo yanga bomoi yesu talanga na nazangisika bomoi nanga ezotalela sio libotanga esemboli miso epai na yo mobali lobasuka bomoi nanga ezotalela sio libota na ngai esemboli miso epai na yo mpona makasi ya nzoto butu mobimba te azwakelelo te ntango koti likambo na ye tala bikambo ye imposible ekomaki possible mbisi etondaki monyama yesu abirinye yesu ozali wapi olembani eloko te soya pamboselengo kutu biso mwana mobali mobaki talita komi ya pamba mowe azongi na bomoi ebongola zelo azalaki mokufi mongongo apamba yokaki nyonso eza na se ya nguya ya maloba na yo nyonso eza na se ya nguya ya maloba na yo sembola loboko na bomoi ya
nde nasala kala kanisa malobaka na ekolete se publise oyo aza kati na yo akomi ekelamu ya sika mabe nyonso ya kala lokolongolo kopesa makambo ya sika obakisi lisusu na Rome 8:1. Il y a plus de condamnation pour ceux qui vivent en toi. Kasi pona makambo na ngai inango ekomisi yo motema makasi boyelakisanga ta na ndoto nga na ye ntango mosusu nayebi kosenga te yaya nazosala nyonso nasepelisa motema na yo nazokoka te lakisa ngai nini nasala oyo ekopesa yo seno kolelanga motema kolelanga lotema kolelanga motema. Nabelela nani oyo akokomisa bizuli ya motema ngai na ye lelo kobonzela yo nyonso na ngai molimo nzoto mpe bomoi na ngai sala oyo olingi lokola argile na maboko akoti pesanga komisanga lolenge lingi bongola bomoi na ngai bongola bomoto na ngai bongola yeya genese kino na apocalypse nanu namona te moyenge mpe na bwakama na se na moya nabondela ndenge nini mpona ningisa yo mwende esalela bolamu losambo nini basala oyelola basosala mitema ya bango na mituni formila kotelemisa moi eske josu akenda na yango joseph asalaki